Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Balandinho Soya BBC, Mpoï TV. J'espère que vous allez bien, la grande famille. Je m'excuse pour Namungongo. Changement à climat, biso to continue hiver. Alors, allez-y comprendre, changement à climat. Bon, supporter, pardon. Voilà. Famille Libota, bon, shalom nabino. Et voilà. Sango ya mawa. Je crois que bon, on est déjà titre nabiso. Bon, on a photo ya miniature. Et voilà. Vraiment, et touché biso nyon sort. Parce que eza corps du Christ. Alors, et ça n'est vraiment passé. Et ça qui vers 12h. Nengai BBC na yoka ki sango. Vraiment bandeko. Maman Blanche. Aza maman moko boye. Tolanda kaye kaka. Ya koloba ke non peut-être réunion ba maman nega intervenir aka et tout. Et surtout nenge toyebi pasteur Marcelo. Sorry. Façon à Teaka. Et Matéa na mingi, bakataka ngo so otali sur les réseaux sociaux. Matéa ya pasteur Marcelo ezalaka vraiment ebelé o bakataka ya ba seconde. Et nga personnellement na okyo lo bakeno na yeba ki pasteur Marcelo à partir ya ba Matéa na ndenge bato bakataka wana. Et parlant de hermo ko mona pena na che Matéa na landi parce que Atéa capé bien. Alors non que le alliance na nzambe ngai na ebité parce que ezana batum susu basi bandi pe ko na ndenge na bango. Alors toki que non maman Blanche paix à son nom a coup fini balobi que non crise appliqué ka crise et accueil de bouche à l'oreille biso to za batu to sala ka ba analyse to travailler sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas tout fait, moussou ba bengi biso ba bike non. Maman Blanche dimanche azaki une église. Lundi nde bakenda ki Turquie parce que akufinde na Turquie na Luxembourg nde kuna akufeli. Alors bandeko ngai na memeli yango na polémique té parce que toyebi ke no ba version ya liwana ye ekobima ebele. Alors ebele ngape na yoki yanga, pourquoi pas na partager. Alors ba komeli biso balobi maman Blanche tango bima ki dimanche l'église, lundi ba ke na Turquie na bana. Alors et ça dit que message au batindelinga balobi boye parti faire une check-up akina iko sala check-up médical en Turquie. Maman Blanche Tounassi vient de décéder juste pendant la séance d'examen des scanners. Le premier conclusion font état d'une intolérance à l'injection d'avant examen. Son cœur s'est juste arrêté pendant qu'elle était dans le scanner. Information à vérifier. Bozolanda bandeko. Pona ko bandela lisusu message o batindeli biso balobi boye. Pa akeneki ko sala in check-up. Donc akeneki na kaneto ke na hôpital oke na check-up.
sikoyo yakende na Turquie. Maman Blanche vient de Akoufaki juste pendant la séance d'examen des scanners. Le premier conclusion font état d'une intolérance à l'injection d'avant. Examen à l'injection d'avant examen. Son cœur s'est juste arrêté pendant qu'elle était dans les scanners. Bozolanda bandeko. C'est-à-dire quoi? Notre maman, ndenge bayebisinga, akendaki kosalisa nde BBL. Na BBL, il paraîtrait que no BBL ya liboso et rataka. Bozolanda bandeko, BBL ya liboso nde e rataka. Asalaki BBL tour ya liboso, bakenda na pasteur yemoko. Et salaki ba retour nde ekendaki lisusu akufa. Bozolanda. BBL a liboso e rataki sko oya mibale ondeke osala ba retour. Alors ne batu bazolo bazaki déjà na taille na ya bien. Nga tango ba informer nga tango nazotanga awa bandeko eza ba écrit batinele nga ba message pour na koyebisanga ke non ce qui s'est passé. Donc akufi na kati ya scanner juste après injection parce que tu as dit que non na ebité batunyo songa na kota déjà na scanner moko. Lorsque vous kota na scanner ezala na injection moko boy ba injecta ka mutu pour lorsque vous kota na scanner et ko sala que non et la ki sanzoto nyoso la ki sanyoso ezala na kati ya nzoto. Ba o ba kota na scanner ba ebi o na zoloba. Alors maman na biso ezaki que non lorsque ba injecter ye injection wana ya avant pour le côté na scanner ba injecter et lorsqu'à côté na scanner na kati ya scanner ndaki ndaki ko kufa na kati ya scanner nde bongo biso ba ebisi biso. Je sais quand na lobaki que non banani kozala ebele. Bolandi bandeko. Alors version quand na lobaki tokoyoka ba version ebele. Tokoyoka ba version ebele. Nga o nga na yoki ou ba komeli nga bozoka kane na zotanga. Awa bien balobi bien que non akendeki na check up na akendeki ko in check up médical en Turquie. Maman Blanche Tounassi vient de décéder juste pendant la séance d'examen de scanner. Le premier conclusion font d'état d'une intolérance à l'injection d'avant d'examen. Son cœur s'est juste arrêté pendant qu'elle était dans le scanner. Information à vérifier. Ne bongo ba ebisi biso, mais bato mususu balobi ke non. Azaki soki ayokaki ka malaise na ndaku et après malaise wana le temps quand ndenge ezalaka retard ezalaka l'état bazwaye ba memaye l'hôpital et ça dit que non ezaki déjà late ezaki déjà retard et notre maman elle nous a quitté vers 5 heures. Badeko information ba pesinga na beteli yango CTT ya kolobeza bongo to zela ya koloba keno ba version ekozala ebele o nga na memi yango wana mutu mususu pa ko mema o ya ye mais vérité eyebika bango famille peut-être na nzambe soki to koloba keno to sala peut-être commentaire muke parce que balobi très bien keno ezalaki akendaki kosala nde BBL ya liboso esalaki neti korate ya mibala kendeki neti check up et voilà check up ezala nde nini il faut ba okota na scanner nde kolakisa nzoto nyonso bakomona défaut à partir ya scanner. Alors soki tokoloba keno lisolo ezo make sense. Alors ngai nazoloba bandeko boya kofinga ngai na bacommentaire te eza liwa. C'est une personne publique tokyo bakeno aza mwasi ya mosala nzambe oyo ayebani. C'est-à-dire que Congo eza na matanga. Ce qui siko eza vraiment ya solo keno eza BBL. Why?
déjà azalaka na taille na ye toyebi pete ntango nga bainforme nga bongo na bi ça azalaka déjà na taille na ye bien. Pourquoi abi est-ce que oyebi peut-être ce peut taille yango peza de asalela yango peza déjà pe BBL nga na bino toyebi te, mais à ce que je sais soki otali bafoto ya kala ntango babandana mobali na ye tu verras qu'il y en a azalaki ne moke. Alors soki eza vraiment BBL c'est mieux ya bandeko basi botika. Là c'est corrigé, eza ko corriger nzambe. Bandeko analyse nanga na ye ko sala analyse lokwa bandeko mususu te nzoka boy na relater kaka histoire ndenge babetelinga parce que totunaka toza pe na baabone toza pe na bato mususu babengaka tala eza boy yango na lobi keno na partager parce que ba version eza ebele ta mususu yanga pe bakoloba keno eza yango te mutu mususu akoya na version mususu. Mais malgré tout, il y a une version, 1500 versions à vérité et bikakabango, peut-être on a un médecin dans Nzambe. C'était peut-être un BBC na bêta. Si réellement il y a BBL. Est-ce qu'Apona qui place à bien ou qui ne consomme pas auto yo ka Turquie basala kaboy Turquie basala kaboy Tunisie pe basala kaboy boy. Turquie eza place à bien. Tant qu'une personne publique n'est pas dans la kawana. Ce qui peut être qui BBL. Et ça pour corriger Nzambe. Moutongo amema qui kuna il paraîtrait. Et ça pasteur moi ce qui moi si n'est pas il y a compassion. Il y a l'église de Bangoka il y a compassion. Alors mes condoléances dans la communauté congolaise. Mes condoléances dans le corps du Christ. Mes condoléances dans l'église. Il y a pasteur Marcelo où il y a la compassion. Il y a le commun est touché. Il y a la maman blanche. Surtout sa façon de parler. Elle est trop tendre. Trop alors lorsque je dis trop tendre. Je me souviens, M. Mobonalandaka. Je crois que si pas l'année passée, tu as début à moi. Quand les Alaka passent dans YouTube, au moni azo bazo poser bango ba question na mobali na ye pasteur Marcelo. Je crois que c'était sur les couples, hein, ceux qui nazo yeba lisusu. Maman Blanche abandi koloba la lobika ndinga lobaka. Basi basali au moins combien des années d'abord ça dit que tu ba année alors baka pe ba année ou basi basala ki na pasteur Marcelo azo informé ba to lobi keno hier mobile nanga senga ki ga surtout renouveler ba vie na biso. Ça fait mal. Azaki nanu elle était encore forte. Corps du Christ ezaki non a besoin na ye. Église la compassion ezaki non a besoin na ye. Et c'est trop fort, hein? C'est trop fort. Batumsu balobi, oh, pasteur Denis, les ceux qui prophètent Denis, les saloba qui nini, basali anzambi ba okufa, neo basali anzambi beli ba okufa. Yango bandeko, il faut toujours côté les bras de la prière. Ceux qui ont une crise cardiaque, c'est normal, ou qui ont une crise cardiaque. Mais ceux qui peuvent n'engager, ils sont toujours un message à Koloba Keno. Et là qui BBL basala BBL ali boso rataki akine ki pona ko checker et puis pour basala li susu yango wana avant ko tu ya ko sala BBL il fallait ko tana scanner balobi keno akufa ki na kati ya scanner donc après kaka injection bandi ko ngana kota scanner ya mutu batu banga tonga moko tala seringi munene je vous dis. C'est quoi injection? Il paraîtrait que non, il ne faut pas qu'on lia. Alors, ce qui est une histoire vraie, ils ont make sense. Parce que le bien a confié un scanner. Donc, il y a une machine, un scanner. Ce que tu as battu, injection, on a battu qui est. Qui a problème. Battu poison. Battu injection, on a. Injection ou un des problème.
c'est fort, hein. Mabe makasi. Alors, c'est un point ça, bandeko. Communauté Zanamatanga. Toujours compature. Je sais que non, bêtises vous allez bêler, surtout dans la communauté congolaise. Na bilobe là. Tant que ngai peut-être des bapesinga dossier, ou bapesinga information, oh. Nga na lobeli yango. Nande moko bien. Mais mutu mususu ki akuzwango pesa ilango analyse. Ok, nango likolo, nande moko ako titoyer, nande moko ako dénigrer, nande moko ako ya ko bêtiser. Vu que non, à corps du Christ. Est-ce que ils a exemple, ils a exemplaire, il y a corps du Christ qui de ça la Bible. Bon finganga na ba commentaire té. Moi je travaille sur les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont vu news na yedanga nango. Bino peut-être boko finganga peut-être na manière oyo ngana ko sala lango analyse. Ngai na sala lango analyse ya ko titoyer té. Dans sa analyse de façon que non donc nazo annoncer ou encore nazo annoncer peut-être ya koloba que non ngana yoki nanga que non isa BBL. Je m'excuse pour na mungongo hein nazana tout nazana rime et tout là batu musu ba ozwaka matériau ceux qui ont vraiment un BBL beaucoup ka de ba opelisi lango ngana osala ngo avec beaucoup de réserve. Avec beaucoup de réserve. Parce que, et ça l'y passe. Nous avons battu pasteur Marcelo, avant de travailler dans moi Sinaï, Toye Bibi Sonyo, surtout dans la prière où il y a dernièrement dans stade na Maman Blanche, en plein moula. Il fallait Tanzamba se souvenir d'un servante un jour, mais on ne peut pas. Donc, qui condamner Nzambe parce que Dieu, lorsqu'il permet, Nzambe, ce qui a lobby, oui, oui, ce qui a dit non, non, c'est non. Alors, c'est-à-dire que non, lorsque Maman Blanche a accueilli, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Ce qu'on a dans Zoloba, tant non, mi tout n'a plutôt. Tant oui, a accueilli, Mobali a tikali, a Okoka. Bazo tonga pe église moko munene. Et ça, c'est dans 5 niveaux. My God. My God. Toyebi que non, Maman Blanche, babota na pasteur Mamsino, ba na 4, hein. 2, moi sinon, mobali bazala kaba albinos. Non, ya mike mi bali. Vraiment, eza kumoko choqué mutu nyonso. Ezaku est choqué mutunyo so to koka ko savourer ngo to koka ko digérer ngo te pardon ko savourer te to koka ko digérer ngo te netinga kata on a moni ngo en pleine prière et de concentrer ki ngai na katia prière no bino na continuer ka ko prier mais nazaki déjà abattu Nathalie ka photo et ça là qui firèrent sur les réseaux sociaux, il y a une mobile lorsque s'agenouiller dans le stade de martyr, mbou les zones au Kaba Osambe la Congo. Hey, yeswe. Bandeko, soy na bina qui est dans la polémique. Et la bienté. Tout de début là dans le bas qui que alliance ya bango na Nzambe na bango na ebité. Malgré qu'il y aura des gens qui sont condamnés, il y a des gens déjà dans mon qui déjà dans ma page mususu bazo comme babandi na bêtises ko finga. Il faut savoir que non tous les passagers ceux qui liwa c'est-à-dire que non Dieu a permis pour ceux qui n'ont pas l'ingata il pas kufaté. Yangwana la Bible nous recommande to yebaka ka ko kubisa Nzambe na chaque circonstance nyonso. Moi na Nzambe azala bongo dans moment nyonso na circonstance nyonso ezala ya pasi ya mawa kozongisa ka matondi pa Nzambe parce que il est le maître de temps et des circonstances. Bref, c'était au moins ça. Ngana yo ki version na ngai kezaki BBL à liboso et rataki. Il fallait que de Rosali s'en ait à Kenda qui na Turquie.
Et ça li que non avant basa la bakutsa batu na scanner. Après injection à côté na scanner à kataki mutema kaka na kati ya scanner. Nde oyo information nga na zui. Mutu mutu amema ya leso azwa ya leso mutu mutu aye bandenge ya ko tenir langue na ina makambo oyo. Alors toujours compatible. On a scène comme ça parce que je travaille sur les réseaux sociaux. La citoyenneté dans le bipé le mon côté à ma bien ouais. Et biso to qui nous a BBL. Pourquoi pas toi koloba ba BBL. Vérité est bien dans mon bali dans ça mais na ba médecin. Parce que je ne pense pas que nous ce que za BBL ba koya koloba parce que ebimi ndenge nini que za BBL. Bon so mona siko place il faut siko koye ba keno et ba kamwejali. Bref, c'était au moins ça, bandeko. Tokutani prochainement. Bon, aimez vous partager. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.